magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino vice-gouverneur ya ville province ya Kinshasa Nero Mbumbu Fumo banga moyo bauti ko kwesa na assemblée provinciale ya Kinshasa a ko remplir lisusu ba fonction na te, c'est-à-dire ba démettre ye mokolo ya lelo ba détail mokolo na édition ya lelo théâtre ya ville province ya Kinshasa na nosilité batu ya lamuka koto bango pe bandi théâtre Bartel Fayulu atikeli muzito fonction ya coordonnateur ya lamuka pe côté na bango Boris Katumbi a eu pouvoir comme coordonnateur à lamuka pe Jean-Pierre Bemba a félicité ye intersyndical ya EPST ba annoncé qu'à partir de lundi 12 avril école publique nyonso et que la okangama pamba te bazali na problème ya ba frais ya fonctionnement makambo ezali koleka malamu te depuis procès ici là bato bayiba mbongo kasi mbongo zonga na kesa l'état te bozali na ya kolanda biso à travers le monde week-end malamu na bino nyonso bozwi occasion ya kolanda KNB News oyo ezali première chaîne epesaka bino information en continu kasi na lingala. Bakoma ezali ko continuer na est ya RDC esengeli boyeba ke ba manifestation ezali kosalema na Beni pe na Butembo pona kosenga départ ya MONUSCO ba biso pe awa na ville ya Kinshasa batu babadi déjà kotomboka bolanda ba détail na reportage à Nathan Siata. Au moins 3 militaires bakufaki na attaque moko sanglante ezali attribué na ba combattant ya Allied Democratic Force ya ADF. Et salemaki na soirée ya lobby vendredi 9 avril 2021 na Nzenga, village moko situé na 2 km ya localité ya Mutwanga, chef-lieu ya secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Secrétaire administratif ya secteur Rwenzori Godefroy Sikunde azali ko préciser information oyo na presse locale ke attaque oyo e bandaki à partir ya 23h heure locale. Ba sayan ba visa ki position moko ya armée nouvellement installé dans l'entité Oyo. Ba coup de feu, pe ba échange ya ba balle et salema qui pe dira qui au moins 2 heures mokoka. Ba corps ya ba victime actuellement ezali na morgue ya Mutwanga ndenge ya Talisaki. Na bongo société civile locale pe a confirmé attaque yango pe a indiqué que civil ata moko te akufi na bitumba Oyo. Na journée ya même vendredi, ba rebelle ougandais ADF ba bomaki 6 civils na région na kati na bango 5 na embuscade moko zalaki pembeni ya pont Semuliki pe moko na village ya Kilia pe basaya oyo lisusu ba incendiaki 2 véhicules ya ba commerçants. Mwasi moko pe akufaki na balle kaka le même vendredi wana 9 avril au cours ya altercation oyo wande ko opposé armée na ba jeune na boulevard Rwenzori na ville ya Beni na Nord Kivu pe bébé na ye azalaki touché par balle. Selon ba source locale, likambo oyo esalemi plus précisément na petit marché ya Mabakanga. Ba jeune oyo bande ko protester depuis Tongo pour na départ ya MONUSCO bazali ko luka ko kanganzela ya convoi moko ya armée oyo utaki na est ya Beni. Ba militaire ba réagisaki pe ba tiraki plusieurs coups de balle pour na ko luka ko créer passage. Mwasi oyo akufaki pe bébé na ye azalaki blessé par balle. Ezalaki convoi ya ba officier oyo utaki na Païda vers centre-ville. Bayaki komona nzela ezalaki barricade pe balukaki ndenge nini ya kofongola yango pe population abandaki ko bamba bango ba projectile c'est-à-dire mabanga na biloko misusu. Militaire moko azalaki touché azokaki na niveau ya litoi esika wapi makile bandaki kotanga pe asipotaki yango te. C'est comme ça que atiraki masasi kaka boye dans le vide pe mwana mwasi oyo na kombo ya Gisèle Masika akufaki sur place avant bébé na ya inane aya pe kozwa balle. Nourrisson oyo azali touché par balle na lokolo na ya droite ndenge ndeko Aloïse Mbwarara bourgmestre ya commune ya Rwenzori a expliqué ki na presse locale. Na ngambo mosusu pe côté ya Minembo ba forces armées ya République démocratique du Congo bazali ko annoncer que babomi 5 combattants fidèles na colonel Michel Rokonda Makanika oyo azaki ancien commandant second en charge de l'opération militaire ya secteur Walikale na Nord Kivu. Oyo asala défection depuis 5 janvier 2020 pour rejoindre milice Ngomino oyo ezali active na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Ba oyo nyonso bakufaki
na bakomba oyo na Rotigika na plus ou moins 15 km ya Sud Kivu. Selon capitaine Dieudonné Kasereka, porte-parole ya armée na région, intense affrontement et salemaki toute la journée ya vendredi 9 avril 2021 p armée a joué quand même dessus na ba ennemi na épée a récupéré quelques armes. Alors bilan provisoire ezali ko sala état ya 5 morts ou bazali neutraliser 2 armes ya ba marque AK-47 ezalaki récupéré les sous 8 blessés ezali enregistré ba combattant oyo bazalaki ya kozoka na ba affrontement oyo bazalaki acheminé na hôpital ya Minembwe pour na ba soins ndenge azali ko expliquer awa capitaine Dieudonné Kasereka. Le 9 avril coalition oyo ezali conduite na makanika pe Sematama ba attaquaki position ba FRDC pe attaque yango ezalaki repoussé après toute la journée ya ba combat ba habitant pe belé ba se réfugier na Zamba. Armée azali ko invité bango ba regagner ba habitation na bango pe bazala rassurer que situation ezongi kimia. Entre-temps, depuis lundi et l'équipe ba manifestation ezali ko s'observer na ville ya Beni pe Butembo. Ba activité nyonso ya mboka ezali paralysée, ba école ezali fermée. Pe ba manifestant bazali ko exiger kaka départ ya MONUSCO pona bolembu na yepe qui moyibi na ye o azali ko sala alors que bato bazali ko kufa fallait à défendre ba civil ye musala na ye ko yiba minerie. Intersyndical ya MPST balobi à partir de lundi le 12 avril oyo bako kata ko tangisa pamba te ba frais ya fonctionnement ezali ko yate na ba école kasi ezali ko lekana nini ba détail bolanda na reportage oyo. Intersyndical et enseignement primaire, secondaire et technique EPST a annoncé que l'école ne surtout ekokangama mokolo lundi 12 avril. Ultimatum oyo epesamaki na gouvernement pour na paiement ba frais de fonctionnement expiraki mokolo ya vendredi 9 avril. Syndicat a affirmé que ba bureau nyonso ezala fermé, mutuelle de santé à enseignants, MSP, service de contrôle et de la paye des enseignants SECOP, secrétaire général ya EPST etc. Bazali ko dénoncer persistance et blocage total. Inspection générale des finances peu frais de fonctionnement ou ezali alloué na ba établissement d'enseignement public, bureau gestionnaire, services provinciaux peu centraux ya EPST. Bazali ko annoncer les sous que action syndicale ya grande envergure et ko salema pona ko libérer système na biso éducatif na motema mabe oyo. Selon bango, ba école, ba bureau gestionnaire, bazali ko continuer ko souffrir pour bazali ko percevoir ba frais de fonctionnement na bango te depuis 2 mois, c'est-à-dire ko banana février kino na mars 2021. Na yango balobi ke à partir ya lundi, bakangi ba école pour na ko tia gouvernement molunde akokisa maloba na ye pour na enseignement ya mboka na biso ekende kitoko. Kinshasa eleki partout. Vice-gouverneur ya ville province de Kinshasa a quoi il n'a pas fonctionné après accrochage au bazaki nango na titulaire na ye na ba média et c'est que Néron Mbungu azali élu député national paix provincial awa na ville province de Kinshasa. En plus de cela azalaki bongo vice-gouverneur à ville province de Kinshasa. Selon ye alobi que a koki ko continuer ko lia mbongo ya Kinshasa te sans musala et salama ndenge elongo bani ba détail bolanda na reportage oyo Yanata Siata. Na ici ya vote moko ya motion de défiance ya mokolo ya lelo samedi 10 avril na l'Assemblée provinciale ya Kinshasa, vice-gouverneur ya ville ya Kinshasa Néron Mbungu azali dessus na ba fonction na ye. Au total 33 députés ba voté oui sur 35 motions de défiance ezaki initié contre Néron Mbungu ezalaki voté. Par conséquent, numéro 2 ya ville ya Kinshasa azali déclaré démissionnaire kobana mokolo ya lelo. La majorité des députés oyo ba voté résolution ya motion de défiance, monsieur le vice-gouverneur Néron Mbungu azali appelé à déposer démission devant gouverneur ya ville ya Kinshasa na 48 heures avec copie pour information na président de l'Assemblée provinciale ya Kinshasa ndenge Godem Poi a déclaré ki oyo azali président ya organe oyo délibérant. Ba député provincial bazali ko reprocher na Néron Mbungu plusieurs griefs na kati na yango incompétence, ingérence na ba affaires internes ya assemblée provinciale ya Kinshasa, violation de l'obligation ya ba réserve. Kasi na réplique na ye vice-gouverneur asengaki pardon na ba député provinciaux pe alobaki ke ezalaki kaka sonnette d'alarme oyo abandai ko sala contre mauvaise gestion ya ville ya Kinshasa. Moi ngai na préféré nazala vice-gouverneur te
nazala gouverneur te mais kasi namona Kinshasa ezala bien géré bande bonanga ba député ba otobenga nga pa nga moko pe avant na kende na assemblée bango batinde nga kuna naza député Eli ya Kinshasa so bon moninga lega na TV parce que naza redevable na Kinshasa naza na makambo o bana Kinshasa bazozela pona ngai naza na makambo bana Kinshasa o bazozela to sala pona Kinshasa mais tant on a tali ezo marché bien te na lobi non na lobi non na olobela sous assemblée te mais na lobaki que la ville de Kinshasa est très mal gérée parce que makambo nyonso ebele ezo tambola na ville ezo respecté ba norme na ba principe te pe na lobelaki opération Kinshasa bopeto oyo bato balobi ke eza vision mais nga na yebi ke ezali programme ya quinquennal ya gouvernement mais soki ekomi vision nga na leli yango wana na lobaki tomitungisama te so tomoni salité so tomoni boye parce que ville eza très mal gérée yango badéputé balobi ke ngai na lobaki na bango mabe mpona lobaki ke parlement il faut ezala likolo makasi parlement il faut ezala likolo makasi nde yango babengi ngai kaka mpona wana mpona basanctionne nga mais nyonso oyo ezoleka na ville namoni ministre te namoni gouvernement laissez-moi parler namoni ministre te namoni gouverneur te babenga ye awa mpona ya kose justifier nayebisi bango déjà qu'avant bokende na vote napesi bango merci natombeli bango mapamboli batambusa Kinshasa malamu parce que nayebi déjà nyonso ekoleka wana ezosalama na influence ya libanda oyo eza wana eza déjà en différé plénière esalamaki déjà badécision eso ezomaki déjà pai mosusu parce que on dirait autorité morale moko asi akonzaki yango lokola nayebi résultat oyo ekobima na boyi namona place oyo baolobake oza biso gouverneur te mais natie peuple kinois natie peuple kinois bitumba oyo na ngunda onga moti bitumba oyo nzamba akoakompanye ngai bitumba oyo Fachi Beton président de la République akoakompanye ngai pamba te barésultat ya bagouvernement provinciaux nyonso yango nde mutekesa la force ya résultat ya président donc mutu nyonso oyo akoya po abebisa programme ya président akutana ngai na nzela na ye eza likambo te tika nzambe apambola Kinshasa nzambe apambola badéputé nzambe apambola gouverneur mpe bato nyonso napesi bino longoli ya Martin Fayulu apesi muzito bâton de commandement ya lamuka côté na ye mpe Moïse Katumbi azui tempo pe akumbeli lamuka lokola président mpe coordonnateur Jean-Pierre Bemba oyo azali obologue na ye a félicité makasi na ba fonction ya sika oyo bazui etie mutu mbilinga ba détail na reportage à Nathan Siata. Au cours de la cérémonie moko ezalaki organisée mokolo ya lelo samedi 10 avril 2021, Martin Fayulu a transféré na Adolphe Muzito bâton ya commandement ya plateforme la muka pona exercice semestriel oyo ezali ko banda le 10 avril oyo kino le 10 octobre 2021 oyo ezali ko ya. Kasi sengeli ko yeba ke na fin février na communiqué moko ebimaka Martin Fayulu na Adolphe Muzito ba constataki que Jean-Pierre Bemba pe Moïse Katumbi ba adhéraki librement na Union sacrée de la nation. Ça dit pona bango ba s'auto-excluyaki na kati ya plateforme la muka pour communiquer ngolo baki boye. Étant donné que ba loi ya pays na biso ezali ko reconnaître te droit na mutu moko to na parti to pe regroupement politique et appartenir à la fois na deux organisations politiques différentes pe opposées, présidium ya lamuka aprenaki acte ya retrait na bango volontaire na kati ya lamuka pe na ya ba parti politique na bango respectif ndenge communiqué yango elobaka oyo ezalaki signé na président ya Nouvel Élan Adolphe Muzito na oyo ya ESID Martin Fayulu Madidi kasi ya kokamwa na côté na ye malgré que cérémonie oyo esalemi Moïse Katumbi pe a annoncé samedi oyoke a eu automatiquement tête ya lamuka na cadre ya coordination tournante après oyo Martin Fayulu a outé ko sala mandat na ye ya 6 mois oyo kutu e outi ko expirer. Pour na part na ye pe Jean-Pierre Bemba Gombo a poni quand même quand na ye pe a apporté selon le soutien na ye publiquement na Moïse Katumbi alobi ke nazali ko exhorter yo au poursuivre mission na yo oyo ondima ki ko s'engager na yango avec détermination pe
pe clairvoyance habituelle oyo ezalaka nango pe côté na ngai nazali ko assurer yo soutien na ngai ya ko accompagner yo na mission na yo oyo kasi ya pasi ezali ke imbroglio oyo bango bazali ko tia na population congolaise ezali ko pesa pasi comment kaka bino moko bozali ko luka ete mboka etambola bien mais bolingi ko respecter ba texte oyo bino moko bochaki na statut na bino te oyo ezali ko salema lelo na ba organisation to pe ba regroupement politique ezali ko talisa ke homme politique congolais azali constanté na makambo azali ko sala tantôt na gauche tantôt na droite place ya solo ezali ko yebana te keba pour même bible lobby soki ezali ni chaud ni froid na ko sanza yo pour na déjà place na yo kozala po eza malamu te lobby eza koto yo lobby kuna koto yo mabe makasi Kinshasa eleki partout. Classe politique qui a République démocratique du Congo, est-ce que ils allaient digne topé ndenge ba politicien bazali ko kumbela ba congolais, est-ce que bazali ko mériter confiance, préoccupation et personne makasi par rapport à la polémique o ezali bongo na lamuka yango wana biso to kitisaki micro na biso ya KNB News na terrain et puis batu ba réagir sur désordre wana bolanda bazali bongo na micro ya Hervé Zaka. Omoni ba politicien na biso le kozo boma bango to comprendre bango te baza na place à fixer papa na biso nani Katumbi to tela kai motema tant omoni Katumbi na Bemba ba putani pas présent nani Fati biso ba congolais to tela ki maboko mais le longa na ke yoka ke na Lubumbashi kuna a se programmer auto président ya Lamuka bongo siko papa na biso Katunani papa na biso Mozito Toza na Lamuka Mozita tikana na Lamuka na papa na biso ya vérité des urnes Martin Fayulu ba leader na Lamuka bango na bango balongwa baya union sacrée to tepena na union sacrée nde baya banini tozo de la cour du gouvernement et du mapo ye avec des 5 ministères o ba pesier avec 5 ministères ben baza d'accord mais lelo comment yo ba peso ba ministère ba député no be ba kuna yo le mo Katumbi lelo ke lo ba tutu ngai na komi président ya Lamuka non papa na be me mabiso na désordre Dito tolinga Moïse makati minelo kwa sala Moïse to kobendana na Moïse. To kobendana to kotika to kokumisa lisusu to kobetele maboko te. Ana place fixe. Il y a un problème, s'il y a une passation de pouvoir, parce que ce moninga na este ne peut pas vous venir avant de pesa na passation na. Il est passé comment il a tourné bazu ba pesi. C'est déjà passé na Moïse, il faut passer na Moïse pour la mauvaise plateforme électorale, ba ko kabona to ko na moment élection. Ce qui Moïse a fait libérer na libiki yemo wazala yemoko. Fela etseli bane ya biye mo bazala yemoko sajiza muzitu ombemba ubema nani mutanya mwisoki nani c'est là que notre vie que nous mon amour tasser chemin na mais jusqu'à présent chemin na nécessité parce que tozana le chemin que président de la République avec Félix la muka tiré net opposition quelque chose dans la gouvernement est opposition comprendre et ça n'est pas que opposition républicaine et qu'on gérer ensemble il y a gestion na ko PCP idée na gestion bon ko PCP magaisina ebelo c'est-à-dire que beaucoup population comprendre que non so ba sali bo opposition biso ba sali boye économie bon ko tembola boye bon ko tambola boye c'est ça autre jour ka ngwana c'est tout unité pour bon ko telema tout ka division te pour ba infiltrer ne tout monde ba nguna ba ko attaquer bon ba faiblesse même ce que ba congolais ba yokana kate ba zaka toujours akabona la faiblesse na bango ya ngwana les tout profiter tout mon nom nous faisons nos frères tolinga bango mingi ba pesa idée malam pombo etambola no division batambusa politique na bango ndenge peuple azo se pelepe azana bango ensemble ngala ko tuna na tout d'abord tapi na bango olodi nini ona tournante wana ya nini ndenge basalaka soki mutu asisi mandat na ye choisir esala makaboni kasi elobi boni parce que eza mutu moko te na kati na bango oyo akoloba te yo oza lisusu te ubie nga nalobi na yo olungwa nakanisi sati elobi bongo te dede soki ke ndenge esalamaka chaque fois soki mutu asilisi manda na ye ou bien ta na ye ndenge nini mutu mosusu azwaka position soki ezalaka automatique moi je crois que Katumbi aza na droit ya kozwa automatiquement soki ezalaka donc bacérémonie mosusu okopase na bacérémonie me akoloba te nani Fayulu ye moko alobi akopesa yango na nini donc sur base de quoi akoloba na bato mosusu bazala te sur base de quoi parce que
lamuka eza statut eza na statut na ye mutu moko te aza na droit ya koloba na moninga te yo olungwe parce que osalaki boye oui Moïse aza na droit ya kozwa pouvoir parce que statut elobi te donc tomona esika moko te Moïse alobi ke alongwe na nini na lamuka aussi longtemps que aza na lamuka donc automatiquement ye mutu akozala place wana pour que adirige ana réseau parce que tozalaki ensemble baninga mosusu bazoboya eloko wana bino misusu bondimi bokende bosala yango na ndenge na bino estce bao batikali baozala oyo batikali wana estce baozala na bino konta bamona biloko konta bamona bino bamokoza batraite parce que décision bozoki bino tout fale bokende nango kaka bozala ensemble kaka ndenge moko lilobo alobi boye yo elozwi mwa liloba moko boninga loba to baninga babi te ekosala yango te bona mofoyoka parce que boza lingomba bino mbale sikoyo botiki baninga bokei korejoindre soit disant soki union sacré na bino après ozonga losu nsima oyo asoki koluka soki oyo ngai nazala bonani wana eyolaka te Moïse nde il faut bapesa ye nini commande wana ya lamuka ye moto azomerite yango. Martin Fayulu atika biloko wana atika baaventure bazosala wana eske na statut ya lamuka ye moko nano Martin Fayulu alobaka aza opposante siko nde yo oza opposante epekisami mpo okota na pouvoir osala mosala ndenge nini akopekisa Moïse akota na pouvoir ye aza na badepute te na union sacrée basengi nde bato baza le plus représentatif ntango amoniki aza na eloko te nde azoyokela moninga zuwa akende azwa mosala te basala abongo te. Martin Fayulu aza na mabe eza tribalisme oyo tozotelemela na mboko yango wana oyo Fayulu azosala bakomisa lamuka eloko na bango ya bato ya banduni ntango nani oyo matungulu akenda azwa mosala epai Tshisekedi eske Fayulu asi asala déclaration ke tobengani matungulu atikala kosala yango te kaka Moïse nde balingi babengana bakobengana ye te mpo baza mpe na kalite ya kobengana ye te lamuka ezwaka décision na présidium eza individu moko boye te otelema boye obini après nde obengani Moïse aza na kalite wana te. Nelson Platinum Triple X nde ezali bongola de rasoir au Beltesco amemili bino ba coiffeur nyonso ba cadeau ezali bolanda ba détail na reportage oyo. Beltesco musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesala kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba congolais na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana te kaka bazali kobenga yango Triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe oarranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondimelanga kasi sango ya kitoko makasi oyo epesi sai na mitema ezali ke bacoiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku sadi benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir mpona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa eleki partout.
Malgré l'élimination na bango na ba compétition africaine, Mazembe na Vita ba ebi bongo ko gagner na ba match o ba betaki. Mazembe a gagné ki bongo Al Hilal pe V Club a gagné ki bongo El Meric. Ba détail na reportage signé Nathan Siata. As Vita Club a s'imposé qui mokolo ya lobby devant formation El Meric ya Soudan na match où ils ont compté pour la 6e et dernière journée il y a phase de groupe il y a Ligue africaine des champions na score il y a 3-1. Ba Dauphin Noir ya Kinshasa babimi quand même na tournoi oyo avec succès. Deuxième face na même équipe après oyo ya match aller il y a 4-1. Ezali image oyo V Club et singelaki apesa na opinion publique sportive nationale oyo akoye ko retenir tout au long ya compétition oyo mais malheureusement équipe ekoye ko sala makasité pour na ko relever pente na bango. Ligue des champions africains ezali officiellement terminé pour na ba Vert Noir ya Kinshasa oyo esengeli bazonga na championnat national de football esika oyo bazali bien positionné pour na ko kende ko luka titre pe ko luka place na compétition pour la session prochaine. Côté ya TP Mazembe pe a s'imposer qui 2-1 devant formation Al Hilal Omdurman ya Soudan en match retour pour la 6e. KNB News ezali première chaîne pe sa kabino information continue lingala awande bokozo nyonso o bolingi actualité beta marana ndenge ya mukete na ndenge ya kosakala te avec objectivité, impartialité, honnêteté wanande ezali bongo ba valeur et éthique et déontologie journalistique ou équipe rédactionnelle ya KNB News et respectaka pour na musala ko servir bino loko la 4e pouvoir ya solo weekend malamu na mabota na bino Réalité ya bana ki, réalité ya bana kino.